Alors ngai so ino sala école na bando kanisa te na sala école moko boye o bat batali asali ne kaka mais na bando kanisa mukolo nga na kusala école vraiment école wande pe na kanisa mukolo sa salle de fête quand na nyoko na ba mariage oke luka boye 5000 oke luka boye 3000 bato suka ne na ese bonga belo nyonso nyoko la nga na lingana sala est-ce que l'école maman Kalunga Fléonisa, tu vas nous faire examen, si tu as un free, on va nous bien. D'ailleurs, Minerval na biso permettre te ba bengana bana so ba bengani mwana ya mutu. C'est que parents na enda limba bengana e. Oui, bien, bien, na mambo ele kaka. Mais ba Minerval obiso to tie. Eza tellement mukeke on dit matin niveau à école, niveau à Minerval. Yango moni biso pa na biso a devoir eza chaque jour. Biso pa na biso awa makambu nyonso ekotambola ndenge ba classe akalizalaki ngo moni lokola tozolanda ka lokolo ya mokonza mboka pona mboka na biso ekendeka liboso pona ngai na mona eke na musale bele o na sali na okoka kosala gratuité te pona okokofuta ba enseignant te si alors ba enseignant ba salaire na bango ko uta et pas ba parents na compte ya ko soutenir kaka mboka na ngai pe commune oyo ezali bat bamona ngo eza na se na bolingo o tozana ngo vis-à-vis ya bana wana na ba parents na mokili na ba fanatique neto yeko sala ke soki muto azana 5 azana bana na 5 afuta ba mbongo na ya 3 élèves 3 enfants afuteli bango 4e azofuta moitié et puis 5e azana gratuité. Donc tout le rôle sur 5 moko na ndambo ba futa te. Moko na ndambo ba futa te 3 na ndambo de ba futa. 3 na ndambo de ba futa. OK. Oyo toye ko bakisa lisusu. Muto azana handicap. Azana problème à lisu, ana problème à lokolo, problème à loboko, azaka na moitié, afuta ka moitié. Alors bisonde ba professeur de sala bana wana basi souvenir de ce que on dit tchaka na motima mabe na bana na bana wana te bana na sonda ke na ensemble de compte bana sauver batani ça donc quelque part alors ce qui discipline est venu ce qui amour est venu ce qui bolingo on nzamba de ça na c'est venu oui ba ki lobi na ces amis lobi kaka ya bisote ya bana wana tellement que la meilleure et de la sama ya ti et pas la bisote de la bisote. Alors bien bon appel dit il y a bino ngoyo de Mbanza London TV et pas de Bruno original de Bruno balobi le meilleur site internet de la vérité. Oui, quand tu as la source d'information sport, d'information politique, d'information musique, d'information surtout na de Mbanza London TV. Botika bablo voilà surtout Botala Kaka de Mbanza London TV avec de Bruno original. Mbanza London TV. De Mbanza London TV avec de Bruno original. Voilà mbote na bandeko nyonso ya mokili mbo misana kolanda biso vraiment zercifo assez la bim sa kitoka ndi bolingaka ko koma na source que informations parce qu'il faut rendre musana ngai tout ça na groupe scolaire Mama Kalunga pas en pandi na pusa mina Mama Kalunga to sona Mama Kalunga bonjour voilà ngai tena sengo mingi ya komuno na mkwa le pi devant groupe scolaire Mama Kalunga te beta na moi li solo moi moké ozaka ne ba idée be na e banda ko mato na motu alors pourquoi o banaki o c'est la toute œuvre qui to roboto mona mkwa l'idée wana pourquoi ça primordial ba na école école et ana mamna ya ndega lo bimba idée bele mataka na motu mais mboaza ma commune malana nzela moko tonge to banana na école parce que na carnet à chef de l'état azape na posa éducation ezala makasi likolo parce que soki biso to aider te bato libanda te bako aider to mona te ke bato mo ba uti bamboka mususu ba ko aider c'est que biso mo pe photo zala
na kati ya kosunga mboka na biso surtout bana o bazali bana mboka na biso nde biso to préféraki to bana na école avant tout ça là ba projet monsieur za na kati ya mutu. Voilà maman Kalunga eloko sali vraiment ko bana na école. Est-ce que maman Kalunga peut za mamuza na bana pour suivre kanisi pour sunga bana? Oui, neza po TP pour na za na bana mais bana nyonso baka bana. So éducation ya bana mususu eza malamu te yango mona bakuluna na ba quartier et kimisaka ba parents na bango te et okimisa pe na ba mama quartier ekimisa pe na ba tata quartier surtout ceux qui mabeza na mboka surtout na quartier alors quartier o ezara mingi na ba école o remarquer bana côté wana ba bien éduqué tozu loka bano bazana ba plateau de professeurs tozu bano bazana ba livulu kuna baka tellement maele makasi poani po baba ngo balo vanda mingi na banda côté mingi bavanda kaka batana bango plus ezara mingi kaka kutanga omoni olandela bana na côté wana mingi bazara maele makasi alors il faut côté na côté ba école ezalaka pour na éducation ya bana na biso 20 ans 15 ans 10 ans après tout le monde a fait maramusu ya sika. Voilà réponse à maman Kalunga mana sebuita. Est-ce que au balisser la caméra tu vas mona pour na mona ba commentaire ya batu ba taki wana maman Kalunga ton école mais la portail été. Je suis sûr que porter des en place wana et puis mpanjo puis maman Kalunga mpanji oyo ezani na moni porter à ma bende côté ezani. Ah eza forage. Mana sebuita zula biso forage tout le monde appelle forage mpanjo. Ah banana portail toi banana na forage. Ah banana portail après tu na forage. Zula biso portail mana sebuita. Donc maman Kalunga mpanjo ezani. Côté eza forage so azuti likolo au mona ba citerne ba forage parce que ba pompe pena côté ezana nte. Yango ba forage ma ya libanga e uti na samabele bana ezateke ya uti musika ba moyi makasi azo ya kotambola kana bidone ya mai ese komaki moto Amélie azapina tamsu satisfaite nde to teli bana pe forage na kati kuna ba otoka mai ba omela leli pana e ale gâteau na e Amélie mai na e ya propre eza bien raffiné na kati kuna bana basoma suma ya tayo mo. Alors pour na bateau bafanda aux environs école est-ce que on peut bénéficier na oui na mai wana ba bénéficier na mai ya kotoyo. OK. Totili bon mai wana pona bango. OK. Ouais. Donc ça na likanicité ya ko éduquer bana mais ya ko aider na ba foyer ba couple ba papa ba baza aux environs école na compte ya école moi ba bazora grâce so eloko mo eza pemé na bino kozana grâce ebele ya biloko makambo ko sala ma place wana. Forage eza wana na ndenge bakenda otoka ba mai musika awe kozala forage eza wana mutu aza na posa mai aye atoki mai na ye OK. Voilà bato ya misa nkolo ba est-ce que maman Kalunga école ngo maman Kalunga eza lokwa ba école nyonso mana sebuita toko tano na katutala ba salle to ba na portail mana se da portail azo portail après de côté oh eza na portail té portail ezate portail so ezate eza problème te eza pe na école monsieur eza pe na portail te mais ba éducation pe ezalaka mais biso to chaka portail pour na ko garder bana biso imaginer que to na maya njili pembe OK so to tiki polele mwa mso ko yoka mulunge ake ko sokola moni biso so to lingi mwana ke sokola tunate so za posa sokola na za posa sokola na kati imaginer que école eza na douche. Voilà merci beaucoup maman Kalunga pour na le sunyo zo sunga bana école bana ekolo fala tokota na kati makana moni ba brique wana ba misala ezaza mwa mingi na kati misala ezana nezo salama école ezotongama na ba norme ya école. OK. Ezate que 2 chambres salon cuisine salle de bain mukolo e bolemba bozongisa onda te onde école école libela. Voilà merci beaucoup. Zaka na kati école ya maman Kalunga tomoni ba salle ba manipe de ko tia peinture eza ba bureau pour bureau. OK. On s'est buté puissant tout à bureau tout à bien ba porte ba tin ba bureau. O bien porte solo là on a ba porte métallique. Là ba porte a fa ba sala na boso ba sala na ba finissage nango après ba encadrement après porte donc ça ba bureau so tan na kati kuna déjà ba bureau fonctionnel déjà administration déjà on salé salam. Voilà maman Kalunga na moni na si
La monde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 salles. Alors, l'école, ils ont combien de salles? 8 salles. L'école, ils ont 8. Ouais. Donc, dans l'ensemble de l'école, ils ont combien de salles? Donc, ça, 8 ou assez. Bon, autre monde a 8 et assez. Moi, j'ai un bureau. J'ai un bureau, il y a maternelle. Ok. Dans l'école, il y a la locale 8, dans la 16, il y a 7. Ok. Ce qui veut dire que tu as 15 salles. Il y a donc aujourd'hui 3. 3 il y a maternelle, il y a 12. Il y a primaire et secondaire. Ok. Bon. Ok, c'est bon. Tout le monde a pris comme un peu comme un souk, mais qu'on a pris dans quatre samoun quoi cours déjà bandit. Qu'on est un professeur. Bazon en formation. Bazon en formation. Ma calmosi mon professeur tu vas t'inquiéter ça. Bah il m'a empêché en formation. Il faut que y ait niveau ya mutu moko moko. Ce qu'il faut aussi ba professeur à qualité. Ya qualité o ba pesa o ba koye kolisa bana malonga. To ko pesa ka bana bato boyete. Quand même tant to luka lobby est la meilleure. Il faut tout pesa bana qualité. Oui. Yango ba professeur faut koye ba niveau na niveau ya professeur. To ko kite ko sala ke professeur ka uti ndako aye to yebi niveau noté en tout cas wana. Voilà, tout puissant, les sous-sous, tout attend la salle mort, maman calme, attend la salle mort, que je tombe maintenant, tout attend la salle mort, tout le monde appelle grandeur à salle. Grandeur à salle, tu as 6 mètres, c'est 5 mètres 30. Ok. Donc, tu as 15 bancs par salle. Tu as 15 bancs par salle. Bon, papa n'a pas de bancs en donc, le quoi, c'est la maintenant, nous va pousser, résoudre l'amour, donc. Donc, nous avons ce tableau là, tableau noir. On a déjà un tableau noir. On a déjà tout le tableau noir. Donc, l'école ici a tout estimé dans combien de temps pour Camille qui a rentré. Si les 4 heures déjà m'ont amené sur aussi là. C'est que ça l'a pris ça rapidement. Et ça l'a rapidement. Ça les ça déjà au moins ba coffrage on a lobby de gelongwa. Lobby de gelongwa ba tiango kotoyo. Après 21 jours pe elongwe nango ba sali cripsage. Dans ceux lesquels soit après 3 mois. Toi, après 2 mois, au moins, image moussous. Au moins, on a amené ce sika. Ok. Na moni pe kuna asima 12 toilettes, na moni 3 douches. Il est que belité. Kasi bana pe bazé belé. Surtout ça net effectif à 500 000 élèves. Tu es bien que etam sous bana 15, to 12 élèves maman, bako bazana petit besoin. Et ça te que bas bima non. Il faut tout le monde qui moi na côté na douche à sali besoin na pour ça te que moi na musasa qui on a bilamba moi na mususu fala mama kalum tu en commune ya kisensu pemene manjili kabali njili na kisensu mais les manières dont au sali école ils ont reflété image à continuité bandeko bokolanda nga bomeka un peu ko excuser nga pour na nga ezambali boso na mon école à qualité ya boy mama kalunga yo moko bangisi yo te ko sala école à qualité au lieu que ça na ba commune mususu iba kongo ko sala eloko ya qualité ko pona ndesike ko mabe au moins tant tozaka ba amike bato nyonso bayebi yango na ba diaspora na batakishasa presque on a oloba ikoza ata ba 60-70%. Tozaki so toke feti bazwi bana nyonso ya famille bateli bango loso babuseli bino pondu bateli bino ba mito à la mer. Ba mito à la mer ezika zika bateli bino boke potana na muto yebi na muto yebite. Si. Et lesquels ba famille no c'est histoire. Et lesquels ba famille belé. Sko biso maman biso ando longola biso. Ando lingate. Ando lingate. Hein? Omoni. Pourquoi? Pourquoi zalo quoi ko sous-estimer bana. Omoni. Comment on a net bango bana valeur te. Bon ba na droit ça na mbele te bon ba na droit ya lutu te bongo te donc bana nyonso baza bana be kolo ka ozomona oyo babikanga banye bimisi bato minene o peut-être lelo soto bango mo place baza ba miyebi ngana tanga na ekolo ngana tanga na Pentecôte ni ngana tanga na Pentecôte ngana tanga na Pentecôte ngana tanga na bikanga ba miyebi. Alors ngai so ino sala école na bando kanisa te ke na sala école moko boye o bat batali asali ne kaka mais na bando kanisa mukolo ngana ko sala école vraiment école wande pe na kanisa mukolo sa salle de fête quand na nyoko na ba mariage oke luka boye 5 000 oke luka boye 3 000 bato suka ne na ese bonga belo nyonso nyoko la nga
na lingana salon. OK. Mais boye ba ke mkomoko na otela bino libaya na sa salle de fête. Est-ce que ba école pe nyokola kayo tango tangisa bana yango pe ngeko c'est l'école? Oui, surtout ko tang ko nyokola penza ya ko nyoko maki. OK. Ko nyoko mabana pe ba nyoko maki. Donc ozotala ke bana pe na ba otanga mais bana examen me ba bengani ba nkaka. Est-ce que l'école Mama Kalunga fluonisa te bana ba se examen si bazana nyonga free ou bana bengana te? D'ailleurs, Minerval na biso permettre te ba bengana bana so ba bengani mwana ya mutu. C'est que parents na enda limba bengana e. Oyebikin bien, oyebikin bien, na mambwele kaka. Mais ba Minerval obiso to tie. Eza tellement muke ke on dimate niveau ya école, niveau ya Minerval. OK. Donc eza Minerval moko eza mukie, donc parents pena olingate ke po bana na biso ba bandolinga ndako te bandolinga nde école. Mama Kalunga? Non, Mama Kalunga bando pesa courte. OK. Bana na biso ba bandolinga école pourquoi? Parce que formation est de qualité. École yango mo eza na qualité. Donc so muta moi na côté na kate école azui kimia. So azongi ndako amona neti ndako yo tie des ordres. Yango moni biso pa na biso awa devoir eza chaque jour. Biso pa na biso awa makambu nyonso ekotambola ndenge ba classe akala ezalaki. Alors to senga penza meto zwa lisusu ba professeur otozwi baza motema bolingo pona bana wana ba mona bana na lokola bana na bango. OK. Parce que ceux qui ont mona lokola mona na yo au PC cours normal soko do teleka kaza mwana bato oko éduquer malamu te po mona ka mwana za mwana mabe so monika mwana mwaza mwana mabe yo mona ki aza mwana na yo obwaka e. Parce qu'il y aura aussi des sanctions dans ma professeur au monde par rapport à ça très colérique et sanction kozala oui sanction kozala na ba professeur mais to banda ko tamiser professeur pas ko seka na bana te mwana oza élève professeur aza professeur boko sa ba jeter. OK. Oui, donc so bazo pesa yo ko za ba bana musu ba pesa ba professeur ba kombo. Au PC comment on peut se pour nini pourquoi yango biso to luka ata mwana o azana éducation penzate à partir ya ndako na bango aya awa to éduquer to l'accès ke nzela oyo zo tambola avenir ezate. OK. So tamboli malamu na biso omona ki avenir ezali poto omona bana na bandako bana ebele peno omona ke ye pona ye respect zaka pona ba parents na ye mais batu mususu mwana zo kene classe azo manquer batu azo manquer bat po moni ke moboti na zawana te et puis ba ko sala voir même banzembo ya koloba ke awa soki pe conseiller azate po moboti na nga azate so pe neni moboti na yo nenga boti pe bana âge na yo. OK. Donc alors awa tozana posa ya rigueur. S'il faut qu'on sanctionner donc discipline s'il faut qu'on sanctionner mutu azo sala mabe to ko sanctionner même si les élèves na ba élève. OK. Mama Kalunga alors na ba émission où tu ko sala ba mikolo tu ko leka na yoka ko epengla ki le mot très important le bi ceux qui bana bala 5 ba futa 4 expliquer na personne non éclairage na eloko asiko koti na enseignement on est sala matière ba école mususu. Yango moni lokola tozolanda ka lokolo ya mokonza mboka pona mboka na biso ekende ka liboso. Pona ngai na mona eke na musale bele o na sali na okoka ko sala gratuité te pona okoko futa ba enseignant te. Si. Alors ba enseignant ba salaire na bango ko uta et pas ba parents. Mais si ko na compte na nga moko. Na compte ya ko soutenir kaka mboka na ngai pe commune oyo ezali bat ba mona ngo eza na se. Na bolingo o tozana ngo vis-à-vis ya bana wana na ba parents na mokili na ba fanatique. Neto yoko sala ke soki mutu azana 5 bazana bana na 5 afuta ba mbongo nanu ya 3 élèves 3 enfants afuta libango 4e azofuta moitié et puis 5e azana gratuité donc tout le rôle sur 5 moko na ndambo ba futa te moko na ndambo ba futa te 3 na ndambo ba futa 3 na ndambo de ba futi. OK. Sikoyo toye ko bakisa lisusu mutu azana handicap aza problème à lisu ana problème à lokolo problème à loboko azaka na moitié afutaka moitié. OK. O albinos afutaka moitié.
bato mususu batuni albinos pona nini batuni albinos pona nini biso nyonso toyebi eza nga nayebisa bato te tozomona mpe na kati albinos neti ka mwa handicap moko eza na kati tomona ata mosusu mpo akoma fo atala makasi boye mpona biso toponi baalbinos baa na moitié handicap moko ezopermettre biso mpe lisusu tosala moitié ya minerval. Ok, makalonga loko na eloko itali ndeti basurmi we est-ce que bazwa mpe chance mo centre moko ya formation centre moko mpona bango? Non, wana tobongisa ona nte so nalobi oui ntango mosusu nakosi bo idée wana eza nanu te. Idée wana eza nanu te parce que bango bazalaka mingi na basembola namona bango mingi na bamatete na kinzazi namona bango na bakomi na kine ezalaka mingi baleta catholique privé vraiment namona nanu te et puis biso tokanisi yango nanu te. Peut-être so tokokanisa yango à la longue mais sikoyo tokanisi yango nanu te. Voilà. Makalonga, parmi les deux alango, s'il faut pas au dévoiler, mais au même habitude sur musique, est-ce que vous avez une école yassé, tout matati une école à l'école, à l'université, pour c'est la bana, ben c'était supérieur. Maramwana nyonso esenga kaba moyen. So moyen ezali, espace ezali, parce que namoni ba école ebele o ba loi ki ba place. Mutu na epene za na posa asala pona bana moi ata msukolo le panga bilongwa moni siko alongoli eta msusu alongoli école poiti école moni eza pena kitoko te siko nakoyi koluka te ke place mo bonaki ofutela po mutu wana mukomsalo baki komoko tsambongo ebele longwanga pena sala yanga donc ce que espace ezali mbongo ezali en tout cas rien n'empêche. Ok. Voilà, merci beaucoup, Maman Kalonga. Maintenant, c'est vous qui êtes sur l'icolo. Tout à la moi l'icolo, n'engue l'icolo peut commis koko manasuka. Par rapport à bateau bazolo dans les réseaux sociaux, Maman Kalonga école non ici, c'est l'autre mais bani déjà ko tiango na ba réseaux sociaux bon. Bateau ba mona ba mona kasi ba mona ndé musa zo salama. Nebe musa ko mi kini presque na suka parce que automoni eza c'est to calculer on a terme à pourcentage et ça presque 70%. Donc oui tika les amuke. Fala to matane escalier na Maman Kalonga. OK. Oh là là. Tomata likolo. Voilà tomata na Maman Kalonga. Tomati Maman Kalonga tomata. Ah, toko misko likolo. Ah, on est likolo le bac ba ça combien de salaire à likolo. Ah ouais, tu zana. Déjà yango bomonati. Tu zana 6 salles awa. OK. Mupanzo nyoso to na 6 salles. Na mupanzo yo nde tu zana mon pe couleur na biso yango. Ah, couleur yango yo. OK. Na mupanzo yo tu zana 6 salles. Oyo ko sa biso na assez 12 salles. Sans compter 3 salles où eza côté. Parce que eza quoi 4 salles même moko eza bureau. OK. Maman Kalonga to moni pe dispensaire na sima. Dispensaire kuna na sima. C'est que to okene kuna to mona place dispensaire aux toi na dispensaire, toi na centre de formation informatique na couper couture. OK. OK, c'est bon. Tout le monde ba forage au monde c'est ba citerne na yango. OK. Siko ba citerne eza na sima ya mur. Mur over. Donc mur école et ya ba salle suka. Ba citerne eza kuna. Moto otam sous citerne zu problème bona boye. Porte nango eza kuna. Amati na partout. Amati na kuna, amati na étage wana aye. A tellement ba citerne kuna. OK. Bon. Voilà, maintenant c'est buta zula biso tinase ba mona pinde école tinase et puis mandili yango na mpanji o nyonso pe école ke ba sali tukuna suka. OK. Maman Kalonga ma ya citerne est-ce que banozana ba air pour na ba mamba no bénéficier nango ou banozala 24 sur 24. Non ma citerne ezana na libanda. OK. Air nyonso na libanda, air nyonso mutazana besoin mai. Aoyane kutoka na libanda. OK. Ah oui, le dérange biso mingi eza courant. Courant écoute te courant ezali. Mais ce que ezara penza mingi te. Donc peut-être le que banosa biso passi yango wana.
OK. Alors dans un des centre d'informatique na kata au soukandi na formation bana parce que à courant ils ont un problème vraiment sérieux. Bato bana ba groupe na bango o ba sala ngo lisute. O lemba ngo tam so le changer no komana na ba pano. O eli biso ngo biso tozana ngo besoin. Voilà, makalunga directement adresse ya awa pinza. Adresse na biso déjà muto a uti po matete. Azui kaka olobi kaka na okende Riflar na gare. OK. Na gare à Riflar. So comme kana gare à Riflar. Déjà za place à bonga te na luka avenue nini Mpozo numéro 29. OK. Mpozo numéro 29. Comme maman pa na biso puis na gare wana kaka déjà so tuni. Déjà quand na po matete so tuni bata moto na kene école ma kalunga ba memi oti na kati. Ba memi oti na kati. So to keka na groupe scolaire mama kalunga ba memi oti na kati. OK. Mais Natala qui peut na ba commentaire na ba photo qui maman mo ratunebi est-ce que na école wana bat ba bénéficier puis na ba formation ndeti ya théâtre. Batuna ki ba question batu na rara nyos pour que maman kalunga musano eza théâtre est-ce que il y aura aussi quelques gens dans la formation ya théâtre na kati école. Te formation ya théâtre muto ninga sa théâtre rien elle est capable. OK. Na groupe na biso place ba forma théâtre. Surtout ti marambo école to sangisi on susu na théâtre on échanger et comme marambo susu. Muto azana pour sa formation théâtre à 6 classe né normal na groupe scolaire mama Kalunga akeina. Ouais. Merci beaucoup maman Kalunga to kita susu na c'est total basali yango. Toto la sabine école ya mama Kalunga mobimba pour to bolo bao mama Kalunga école yango aussi la te parce que monsieur salité zoncité to kita mama Kalunga na moni pe bani la nyima ko ezawa et tout est-ce que vous expliquez biso nya ce ami la machine ya forage machine pour la forage où eza ba filtre pour bana bazwa mai moko eza bien raffiné c'est un ba filtre mai na biso eza bien filtré donc ti muto amela mai na biso eza un problème. OK. Après batio ni ou itili banda. Batio ande ba pompe nde ezala awa. Ba pompe ezala awa. Ezandenga libanda. Et ba pompe eza ebimi awa. Ba robinet Tuna ezaka ba fungola ba robinet pona ozula. Total on kasi libanda nde bana bando mela mai. Ba yekola déjà na banda ko kuna. Ah mais awa ti ba kao. Na to si si. Ezaka ko continuer sala. Ah, les robinet robinet là. OK. On a kati nde muto azo pauza kuna muto aza pona mai. Pona mai. Pour filtrer, pour traiter mai. Non, il y a ça pour traiter mai. Les mai on a traité déjà en moko. Une installation salami. Mais muto azo soin ya marambo fazala. OK. Bato bangi batoka mai a. Ya kufunga ba mai a partir kuna. Bato ki ba mai na bango et puis OK, voilà. Donc on m'a sigo na salle place dans notre formation, salle de formation. Voilà to l'accessible de l'école mama Kalunga. Qu'on a place aussi que ça place salle informatique, salle à couper couture, complexe scolaire, groupe scolaire plutôt mama Kalunga yango. Il y a pas trop de commentaires à faire là-dessus. Nous moni à une exclusivité. Ndengeni msayo sa mama Kalunga tokomi penda kokende na suka masone msamu kwa elo otonga to lekisa bande comme klumba ba monsieur bazon dimate ba mituna est-ce que c'est vraiment kolongo za mama Kalunga solo ba so bot nana na sima mama Kalunga nzambe mtana sima na nzambe ga. OK. OK, tokomi kokoma suka na suka mama Kalunga okolo banini na baboti okolo bani na bato pe bazondima te okolo bani na population ba peuple congolais o ba rolanda biso na mokwalelo par rapport ya ndenge pokoti mambo éducation. Bon toi la formation yo au kara le musée bébé batunyo surtout ba bana bande ko na koto yo bo sala ki boya ko inscrire bana bino bozala de suite formation qualité maramnyo so eza malamu.
Voilà, merci beaucoup Maman Kalunga. Rose Tempérité. Voilà, merci beaucoup Maman Kalunga qui a une formation. Alors, professeur de ça la bana wana basi souvenir de ce que pour la vie. Tu as alors motima mabena bana. Le bana wana te bana de son là on sent de compte que bana se fait battre ça donc quelque part. Alors ceux qui discipline est venu, ceux qui amour est venu, ceux qui bolingo pour nous avoir laissé nous est venu. Oui bah qui l'objet dans ces amis. Lobi kaka ya bisote ya bana wana tellement que za meilleur et de la sama ya ti et pas la biso de la biso comme vous avez dit moi anti la théâtre était que parce que on a besoin de ça la théâtre il y a beaucoup de choses c'est que vous avez sur le projet aussi de ça la caractéristique surtout les biso ne soit au final ils ont retrouvé 5 là-bas. Vous avez vu ça, si tu connais les lots, pour vous donner un salaire, tout le vieux est son salaire. Alors, salaire, il y a un moment où il y a un monde. Pour que vous ayez ça dans la ya bana wale ndio bana biso ya tu papa batala amu eso la ni papa na papa ni wana kutana huko na mwasi na bana kutana huko na bwana alors bino mko na pesa za bana alors c'est un livre pour mon avis vous allez participer au catalogue scolaire de notre année c'est le meilleur du tout il était qui mourit à Kumika. Bien empêche qu'ils ont encore la l'école, voilà. Donc, c'est ce qui fait. Parce qu'il y a des choses qui sont là. Des choses qui sont là. Parce qu'il y a côté de l'école, ils sont pas faits. Si $600, il y a un continent, il y a des spéciales, il y a des arrêtés. Je suis content de vous. Est-ce qu'il y a compétence? Le professeur n'a plus souvent dans le cinéma. C'est ça le quoi là-bas? C'est quoi le quoi là-bas? C'est qu'il y a une fois du monde. Il y a une école, il y a ceux qui photograpient, ils sautent les kibambo. Alors à chaque fois, toujours les camarades en esprit, la physique, et puis on a des choses de la lauréat, on a ça la fierté à qui déjà, et c'est une mise qui m'a dit quand on a battu l'inspection de finances, ça m'a dit que ça t'a aidé dans le camp. Donc, on a dit ça bien, on a dit par le Voilà, un grand merci à Bino Batutu pour la tradition pour loisir si Fazaki na Maman Kalunga na kati école Maman Kalunga. J'espère que tout le monde a mon yango et aussi là la vidéo s'abonner. Si vous s'abonner, on continue sur kutala ba événement nyonso bando koleka wa artiste na bino bandeko na bino oyo bazali banana o bazana kati ya mboka. Alors s'il faut na komina suka. Merci beaucoup. Tokutana à la prochaine. Merci. Bye. Alors bien, bon zappé dit. Il y a Bino Angoyo, de Mbanza London TV et pas de Brino original de Brino. Balobi le meilleur site internet de la vérité. Oui, quand tu as la source d'information, sport, d'information politique, d'information musique, d'information surtout na de Mbanza London TV. Botika bablo wala nyonso tout botala kaka de Mbanza London TV avec des Brino original. De Mbanza London TV avec des Brino original.